Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les amis ont dit choka moi de la presse. On s'est marité yo. Grâce à vous faire partie, parce que Azaki camarade aux anaïe mais le kamebimi, ba lobby yo. Ngati na fana na grâce à natikalo ye bandara grâce te. Ngati na fana na grâce à natikalo ye bandara grâce te. Oh. Natikalo ye bandara kunete metoza abami. En tout cas, d'Acosta photo chamra la mesa faut futanga kashinanga. En tout cas, d'Acosta photo chamra la mesa faut futanga kashinanga. Aux alors courant les locaux. Naza courant les rotés. Pour ça naza courant nango na mamo ya loba ki tonga to kene na justice. Naza courant les rotés. Pesi ko le londe na leki na lobby boye après émission on a d'accord sa photo kuta na justice. Oh. Bato ba lobara ebele ke ngam na boma li bala grâce. Na ba commentaire li kambongo zozonga pe sou mikolo yo na mo pe na ba TikTok ba kati yo mto boma li bala grâce. Voilà. De 1 pour grâce à linga panju Brian ngam na fortifier raye. To fanda grâce d'Acosta na tenazia. Pour grâce na d'Acosta ba telemi. Nga tika na balko tenazia. Osomona. Ba place ba côté là ka ba sali une affaire sur de 40 minutes. Ba bimi. Donc ba bimi, ce qu'on a raisonné bes to sala. Na raisonné ko mona bango boye. Na zupe moi chimie moment. Teo comme na Dubai ngana grâce. Bato ba ngana boma bala grâce to fanda nga Brian azo folenga misu. To fandi boye. Ba on ba fandi boye ngana fandi ya. Brian azo folenga misu no kimi se longi. Grâce ba no comprendre soit za muto no comprendre que no kimi s'appelle longi. O mona. Moko au fandi boye. On a besoin le côté Brian à côté memelo bloc ko servir yo. O mange, o bois. O mange, o bois. Moi grâce comment ça likanda a silikela ye. O nini boye. Mtika mutafani na ye. Ozomona. Et comment au gêner nga so ba fa na salon? O folika pena misu. Et comment au gêner nga so ba fa na salon? Moni déjà so lingi mutu a folé yo. Ngape na koko trahir camarade nanga te. Po d'accord ça so abiki na linga ki e. Oyo le bon na moment poani. Faro le bon na moment wana. Po abito linga ki to initier. Na moment na grâce à ça ko fundenga pas grâce te poani. Mais badaina l'autre. Oh, mais Moutalaxanga grâce. Et Moutalaxanga d'Acosta, c'est grâce. Pour na Solana d'Acosta, c'est grâce. Ce que sont la draguer d'Acosta, aux ongles pas nan. Kolo nangati. Oh, Alaxanga yoti. Oh, d'Acosta, zam kolo. Grâce, balinga ba betaye. Basale la iliko, papenza, fivette, Odia, Malika. Joubra na ozonga. Asa so émission ni so makamnya loba so makamnya ngo komela biso boy batu so ba pété to côté la ka hier au beta malelo mais nga bando fana na okike grâce à fanda place boatongi yo so mona banana ibana grâce non la $100 grâce mo bimba boy ta kabeli nga bina kabelo $100 to 250 na kabeli yo masananga na ko kelela masana zangi $20 edenga defsanga ayo la msanga comme sous 7 heures grâce à la lina kata chambre na bango ya bimi asalinga déjeuner akalenga maki achelinga l'oignon sur la mesa Moura viens manger Moura viens manger grâce kuta yoka ye na 7 heures wana ndazo la msanga pona lia na baka tanga koti ba banda bitumana grâce na chambre grâce à c'est munga mwasi no tikinga na kati oke kula msa Bato global cela fait à grâce to yarate grâce à katabiso coupure grâce à pesa biso invitation. Ngai na tongo wana Brian na bengi ngai ke na yelo ba paquet cigarette mais ne dit rien grâce tant to kutana to se déplacer mon ke na pesio ba bloc on wana ko yebisa grâce l'oroté. Donc kana mona déjà bon on a laxi moto to zenga bitala na ok sou fait yo te pona no éviter na ba problème et bimate ke ngai nde mutu naza mabe na kata makam na bango. Nande mamango yaki ko sala manati e ko komana ndenge. Et pourquoi pas idée comme c'est ta sœur Amina yo tant muta ko komene ba biloko yo ka kwa ni na zo ki idée wana te to bando fa déjà so grâce to fa na nga Brian auto somelanga elo mo boy kuna $1000 Brian fala tinlanga 3000 mo boy na sa elo mo boy Brian ce que déjà au mon camarade au beta masolo ya bongo place yo azo ba 1000 ba 3000 o bazo sa ele nyonso ndazo lo ba wana na yana bano yebse ke tala mobali na yo makambo osala boy amona ngandire na ça nazo jalousie eti ozomona linga lo rachu à la veille ya mariage
ba osa mariage coutumier lelo abengi Lorachou na Kimpwanza à côté à Bernissa Auberge hôtel wana ezarawana Lorachou ayeba te ke Brian mutazo komena na numéro poto a komena Lorachou tant que fan et tout naza besoin na mono na Kinshasa Lorachou ayeko kene ko mata zo mata moni Brian Lorachou akimambangu azui moto et puis ba mamusu na mano loba nazaka contact direct na ba grâce loba boye po ezai mambo ba réunion ba famille na bango na oyeba nde loba boye to sala ki boye to zonga sai boye kenaki bo azui makam na biso enregistrer bimisi yango boye sala boye loba boye ba kombo ande kwa Brian oyo ya Kinchudi na yeso ki ndekone ba sala Kinchudi kombo na nazo ngo ba grâce pour dire que nazaki en contact direct na ba grâce nde azaki na makasi wana teto munoko ko ya ko loba ndeti remi nonu a bimisa ta $50 na eta somba ta bière boye bat ba mela mais na fana batunga na obimisa mbongo to mela tozo lia parce que ce moninga na era confinement abi er eleki na la caméra na ngamo boto partager ka to lia ka to melaka na pema ati na tonga bimisa c'est quoi comme problème Rémi mon dia kabate batama boki ku ba bebi ensemble la mutune c'est l'orni donc voilà même déjà titre aux écrire donc kabate même ma grâce mandolo bana yo ma boko flambeau ma deso ituri akabarate donc voilà batonga belle vie nyonso to tonga belle vie pena ndinga osana te biso nyonso à l'exception de personnes na au groupe pendia WhatsApp tozo c'est ka ki à États-Unis te babi batindi ba ke ko salise babloko wana to yebani ni c'était qui na internet en tout cas na bando sepela na deux équipes ou bando sa guerre de Kardashian na équipe nationale ah oui Ojo nga eloko esepe sanga penza na koma peso ko sa clash makasi ezaki par rapport à deux équipes wana parce nga kutu ya karana te po etali na ngati wana ezam to sa délire na ye nga eloko yaki oswanga ezaki ka rapport à lobby ke makamuna na réseaux sociaux ngam na bimisi yango au moment nga na za contact na muto yo aolela mbongo na ye na moni pe grâce musu muto na sona benga ki na minute na ke ya Mireille grâce à ça à cause de $200 à Kabelinga pour kana l'accès grâce mais na sala ngote grâce à ça na kutana hôpital ana 2 fois apé sangambo tété 2 fois mobimba qui na voiture a betinga karati ya okota ke ya zongi 2 fois na ko triquer na bengi ya Mireille yaka grâce à ça FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Akalima awa ntamina na ebi tusuko shuba kolonzo ngo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka loki na yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo, Lekechu Fekipo Yaba Fekipo, je vous salue, je dis et je répète, Congo Liziba TV partout dans le monde, Congo Liziba TV meilleure chaîne, Congo Liziba TV ils pour na conserver bino ba actualité, oyo mesana kota surtout Kati, meilleure émission. Katinabino, je vois là papa Paul Fikipo aussi qui est mon maman chérie que j'aime beaucoup, maman Nathalie Fikipo. Bah le déjà FBT déjà côté Zongi et Zalaki peto Zongi de sous na chinois jusqu'à bana tu yangwanzu bozala wana bozana posoti na mbongo et que partout dans le monde Ozala pina Chine Tindambongo, s'il vous plaît vous dérangez Tindango ezala tellement bien et aussi na pesi ya Gisèle Letati maman verse moté ma prince Jiclo Wina na pesi mbote aussi que na ba boss bolinga Kevin Panda Lekechu ngape ninga bino mingi tozana j'espère que c'est ma première fois yako yambe anakati ya plateau na biso yako so la plus vinaye yako so la plus makam autre so la awa nakati ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV. Merci na ba bonso balinga kabiso, merci na ba tout botalaka émission na biso oyo ba vérité et tout kati oyo c'est bino partout
toza na ye Jonathan Diao aussi Jonathan Dario tolinga vraiment au fond la biso tozwa invité na biso aza penza na maramba koloba tous la kati na ye j'espère que ko kamwisa bato bako kamwa non mais il faut kakaleka parce que c'est passage obligé kati nde makambo Mourada Emmanuel. Ça va? Ouais, ça va. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air où vous captez biso de partout. Merci na babona Congo Liziba vous a branché scotché. Merci na batunyo so basutenanga de partout. Je vous dis bonjour. Voilà, bonjour. J'espère que c'est la première Oligana chaîne na biso te, mais la première fois Oligana émission na biso kati Mourada Binzambe. Oui, oui. Biso déjà famille, biso toza famille mort chrétien, toza ba pasteur na kati, toza na ba prophète, toza ba tupende ba sala la nzambe. Mama kulut na biso no za pasteur, koko na biso mo pe ko pasteur. Voilà, et j'espère que l'émission c'est surtout ba maman et aussi que na ba mingi ba linga kayo, la team na yo, et ça la penza bien. To c'est la penza au fond la émission na biso na prière pour essayer ça surtout. Il y a Gisèle et Tati, maman versa ses mots, ma prince Jicloine, na maman Odette Chibambe. Ah, Odette Chibambe. Tokangi misukasi. Voilà, Seigneur, te péché, merci pour la maman malam oyo, au péché opportunité à Rosala, devant les téléspectateurs ou bateau dans biso. Merci pour la présence na yo, kamba biso kubana na début émission, tina fin émission na biso donc ba ange protecteur na ba protéger biso na maramnya se troubeta awa au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, amen. Mourada. Mama Alikambo, eza kati kati loba nyonso po eza la penza important surtout votre hôtel à biso Olga Aouka, je salue toute la famille Aouka bon ba Aouka surtout Olga za Abakouk yaza Abakouk ma de père et de mère Olga Aouka yana batuna Fanny Aouka je vois aussi Déborah Aouka, je vois aussi vous êtes belé mes amis, vous êtes belé autant de Déborah et Fanny vous êtes belé ba Aouka tout cela dans le quartier Mourada. Tu vois, nous vrai nom ya Mourada Zanani. Vrai nom Zanani. Bon, on a vrai nom nangeza Emmanuel. Comme on a ba botelanga nango yangwana, ezaki comme mo oyo. Et bundisa maki trop e fan de tikala. Po tant ba botanga koko na biso abota papa abiso apesanga kombo exaucé. Koko aboti mama abiso apesinga kombo Emmanuel. Donc bazaki na moi bando longa ba komo mi balé na moi ko luka place fan de kombo Emmanuel yeke ko fanda c'est parce que ezaki kombo mo on a les cas vraiment na bitumbe belé tant ba yo tchanga kombo Emmanuel wana de yeke ko zo priorité par rapport à on a les cas na ngo et puis par rapport ya zemi de mama bisa na zemi par rapport à ba bitumbo a les cas na kinango par rapport à zemi de kombo wana yeke ko tikala. Ok, de kuta penza na bitumba. Bitumba le carré belé non c'est ma bitumba côté nanga maman abiso emo pe na zemi azara muto abanda ko bunda trop na zemi bakanga et voire même na 9 mois alors que déjà tellement au bunda ya bota azo kende ko bunda na muto ndeti to fandi akio bunda muto na coin wana zemi déjà 9 mois abundi bakangé na la police na wana zemi nanga bakangé na la police 2 heures après ba ko sambisa bango donc ba sambisa bango wana akima bima na commune po biso no fa na lemba nga botama na lemba na karonge lopango fedelo kwa sombeza lopango ba mama biso donc abimi na commune place bazaki bando sambisa bango adiko kima mbango ti ayi kokota lopango na zema 9 mois ba soda balandi tanga kota lopango moye bakanga iso ezakite et après lobi na ko botanga. Voilà, Emmanuel tout cela nano Emmanuel aza mwana baboti na mariage. Ouais, maman biso sa marié penza ba balaye penza officiellement ba parents ba liambo église maramnyo surtout tout ça non Emmanuel biso aux colonines ça sakata la vie mon qui Emmanuel vie c'était comment la vie parce que mutna mutazana ba vie naie azana le passé naie azana les solo oyo akutana na on a vie tu vois une vie Emmanuel na pasango comment bo moi naie. Ouais, bon moi langa na passant comme batunyoso de balexa bon moi na ye ndenge zalaka kaka ndaka ba parents na moi na botami na donc tous un nombre de 6 c'est pas maman abiso tous 4 et papa abiso tous lokola 6 papa abiso bota 2 Lubanda
et puis biso abota biso na maman ya biso donc toza quoi 4 pas maman ya biso na libumu papa ya maman ya biso na libumu papa biso toza 6 ngabo naza mwana ya liboso pas maman ya biso et pas papa ya biso naza 3e naza baleki naza pe na bayaya en tout cas toza penza ndenge bato nyonso bazaka na famille et tout et tokoli ensemble na baleki na biso tokoli ensemble pe na papa na biso na maman ya biso sauf qu'il y avait un moment papa biso azaki suna biso te vu que ya koluka luka po biso avant to ya Kinshasa tozanga na Angola biso tozanga na Angola ngai maman ya biso na baleki na ngai leki na nga mwasi po baleki na nga mibali ba botama na Kinshasa a et au sala ke air bangolé comme beba fallait que biso to otanga te leki na nga mwasi mutabota na ngala botama awa ta ba bali mama biso bayo ke na Angola na papa biso ngana yake Ulanda na yaya mama biso akenda poto to yako Ulanda ba na Angola et après tant angolais comme beba et au sala ke fallait que tozonga po biso totanga nde to yake ko zonga tant tozongi nde to ko se stabiliser na Kinshasa un moment papa biso azonga ki Angola ka toujours ka pona oluka ka ndenge ezala et tout nde voilà, et après, c'était comment la vie? Parce que la réalité, c'est la vie. Tant que là, vivre vraiment, il y a Emmanuel Zakine. Pour te donner solo Emmanuel, comme nous on est comme amour raté. Solo Emmanuel Zakine, ko la naïe. Bon, moi, on a des difficultés, ni plus la réalité, ni Emmanuel vraiment va coûter on avait. Voilà, en fait, difficultés, Zaki pas vraiment parce que. Tozaki des chambres parole ba ebi pe moi Luka sauf qu'il y avait un moment moi baisse kota ki biso tonto za Angola grande sœur maman biso oyo to kenana Angola tangu azwimbo on la partie Angola ko zonga Kinshasa ayo sa ba démarche ke poto et ko sala ke bana na biso nyonso ya famille o ba bimina libumu maman biso bana nyonso ali boso abengisa bango biso fike to za Angola déjà to za pe moi bien et tout nde ba tchaka pe biso te ou quoi pour aiba ke biso to vivre na biso bien ba meka un peu ko zo ba na nyonso liboso ya famille na biso o bazana na Kinshasa ya moment na biso ba on nyonso ba kenda poto et après tant to ko zo na Kinshasa nde ezalaka moi ba difficulté yo koma moi ba difficulté par rapport à monsieur Rotanga tout par rapport à monsieur pe ya ko lia ozo mon et tout bo fanda mona monsieur ba propre ndeko ba propre ndeko na bino moko boye o to ya bande ko maman bino so ba moni bino to ba bengani bino na classe o mona ba o se manquer na bino mona oh bino ba bengani bino ba oseka au moins ba yeba tuni so boliaki soto bino to liete kekere ba ni ko seka ba oseka donc ba mona ndrizelo mo ya grave parce que à l'époque mama biso ko sunga pe moi batu et tout ce que moi ko kitane salaki ke so ba yoki bino na moi bilo mo bongo et zo seksa batu au moins batu bazo seka mais une fois mama biso ba ndeko maintenir toujours ko za na biso bien maman biso ndoko luka ko boko la biso bien ko futer la biso ba minerval malgré mon papa pe azaki sous na biso ta azaki na Angola pour na luka maman biso bande ko se battre toujours pour tous a toujours en forme ozomona au mona battu au se manquer na biso ya zo biso toujours non boza batu parce que biso to tanto zo kola nga lek nga to za pena moi ikara ya mulaite to zaki o kwa mo ba camarade mo ba age puberté tango yo koma e komike mutu muso obima boto bimi to déborder a rozonga o mona banda ko ça déjà bien té par rapport à famille au mona bana biso famille bazara un peu logique pour na biso ko na début que to zaki na famille chrétien to za famille chrétien bana biso ebele famille bazara un peu logique au mona ka moi biso muto sai moi mutu moi likolo au moins la scoso bande comme maman biso bayi bazo lobela biso bino bano bo misa maman bino moi ka maman biso azo biso bo changer na bino bozala bino boza batu bo tira na mutu te ke boza banyama et tout mukole ko koma ka bo changer vie nga maman bino ensemble là toujours ka pona bino au monde donc c'était ça ba difficulté na kolo bo biso to kutana na famille na moment nezaki wana parce que kotanga moko so moko mais au moins que maman biso ko bundati na suka tito yo ko kola na ndenge to koli lelo donc voilà to komi pe moi respectuer na famille to komi pe na moi na moi valeur considération mon na famille OK batum su bando ta bino na musika bazo chola bino mais maman wa boti bino besa bino ka boza la batu un jour papa zo qui t'a considéré ba na été c'était quoi non papa zo qui t'a considéré parce que papa biso na Angola bando tinda biso mbongo sauf que a salaka moi temps pour aya ko rejoindre biso na Kinshasa ils aura penda temps ils aura temps to tikala kana maman biso awa yende mto azaki lokola papa yepe maman ya famille
Donc voilà, c'était ça. Au moins, ami comme soupe canesa, bangolango, papa, monsieur Kotinda, maman Kayemo, Torbundana, Bino et tout. Donc voilà, c'est ça. Voilà, merci à tout Bolanda Biso Siko. Je vois la présence de Néné Botaye, Azap Nabiso Ana, aussi qu'il y avait bon Sobolinga émission Nabiso. Merci Naya Gisèle et Tati Mama Versa c'est moté ma prince Jiklo Ine. Batu baza na bango. Batu bakabara na bango. Batu basungara na bango na Afrique d'ici. Yannick Kinia, joyeux anniversaire. Patron, simple et sûr que na moni susu trésor et mouchi Socrate. Bango batonga raté ba sekaka batuté ba pesaka. Soyo azo pesa yango na pesa bino. Tozana Emmanuel otangi ba vina yo. C'est ozaki comment na bomo na timide. Tout comment parce que comment on a besoin moto lo baraté mais na TV sur komi za ndem koko la Emmanuel zaki na ndengene ngala za timide même na ndako na biso na ndolo ba penda trop te so yena ndako kutanga na lo batende za bana msusu baza mwa nzunzu ngate nga même na école nga za na koti na salle de classe kande no kota tina obima no pesa ta moto to za ne pemeni mbote te to sola tate ah oui na za ki bongo caractère na ngeza bongo banda na ndako Parce que timide nangai et comme ko déranger un peu bateau moni bato bando mona ngai msusu hypocrite na ndenga banda ndako allo barate mazama comme mabe et tout ozomona allo barate azama comme mabe et tout mais eza nango ndenge bato banda ko kanisa te ponga déjà ba depuis au moins bato bando mona ngai hypocrite makam mabe pona lo barate na zamu ta bomba makam na motema parce que bato oyo ba yebi ko ko discerner ango banda lo bakina za ba blessure intérieure wana pesa ki un peu vrai parce que na moment mo boye eza moment na ko beta un peu arrêté eza ki un peu vrai au mona ba obité aza mona blessure aza ba blessure intérieure au mona ça là qui c'est ça qui ni blessure intérieure c'est le cas nango c'est bon donc ya famille eza ngoma vous qui abandonné c'était quoi. Non, on a abandonné en fait, c'est kara bon moana bon moana pour ça ba para mususu ba yebi penza mbete ba oyeba ko fana moana te et ba para mususu pe ba yebi nzambe a ozala toujours oyeba ndeni ko fana na yo oyeba pendeni ko orienter yo ko peso batoli et tout biso ko papa biso azaki ba papa mo boye yeke donc ce qui yindi a tout tu a beti yo mutana ko te so mingi zaka mama biso te baza bana tika ba ko changer d'ailleurs ba une fois na ba pe na sala le loni na on dirait na zonga rara mo ba retard et tout papa biso a betanga bengani ngabite oza mwana ngai te bana ngeza ka ba oyo ba landi loko na ngai oza mwana ngate bima na ndako ngeza so ba 23h to 0 ba 23h to 0 à l'époque mama biso a silika bi jamais robengana été na ero ko bengana po kende wa habité na mwana ngate na aza mwana ngate abima se débrouiller déjà na âge oaye déjà na âge oaye ngai na banda déjà ko ke ba poto na so boko la mama biso et tout yena âge aza ngo a ofandela na ndako abima wana je me souviens ils avaient 15 ans 14 ans 15 ans abengana pe mama biso ko abisanka eloko moko po eloko wana ile lisanga penza abisinga bi te abisino papa biso abi azo bengana ye lobiso azuvi oza circo lukete eloko na yebsaka yango est-ce que ton na moni mama biso a lobi lo mwa bongo et chokanga tellement na okango pasi na ko ke pa koko na biso ponga kola mingi pe na affection ba papa te na kola mingi penza pa koko na biso po batika nga déjà mokie donc bango bakina ngola batika nga na âge à 5 ans na ko région de bango nazara penza na affection pe ya bango te ozomona parce que ton na mona papa biso sanga ba mwa bon na mona on dira linginga te banda ko shocking rai ozomona donc c'était ça mais parce que ba tout ça ba fandi ba oyebise ba bino eza vu que botika eta mulayi ba choc wana na ba blessure ndezo sala ki asa mangamo ya zo sala mais soki bozo kene pe makasi trop dire bon mona ke bo baby ça y est donc c'était ça mais gloire à Dieu na kola na ngape to komona biso pe ba pire na papa biso makamnyo so les kanango non c'est bien. Ah voilà, et Zaki blessure intérieure. Oh yo lo kolanda ki lo kolanda. Est-ce que lo kolanda Zaki o Yolanda? Te ba papa ba sa so ba moni ba tenga ba te ba ba sa ba mama. Olandi lo kola famille mama bino ngana na famille na biso mutabu azarate. Oh. Ilo ni Zaki ni. Non, kabo mwana kaneza lo yenge et tout bango siko ba mona ngoka te lo kola famille mama bino.
biso na famille na biso tozala balokola boye yango ningisaki voilà mwana yo otenga mi yo abi olandi lokola famille mama abino et tout moi pe mama biso habité biso na famille lokola biso za raté ezaka famille na bino ça moi bon moi sko biso komana biso tellement balobi lobi mingi ngala leki nangi comment ça biso on plaisir so ba nika ko sona pour na biso to fana biso libana to yoka biso bango mais nzamba yoko sala to yoko changer leki nanga na yozwa na yo tanga na 6 ba classe nanga leki nanga pe na sima ko landa 6 classe na ye donc voilà malgré ba les on dit abatu malgré ba des batu bande ko chola biso nzamba prouver biso le contraire les anding batu bande kan sapete et les lope to komi pe batu mo bo to komi pe considérer na famille. Voilà, merci, c'est déjà d'aller bon parce qu'il est le Emmanuel obobi na kombo ya Moura moi na Lemba moi na papa na bango na maman na bango moi synthèse histoire na yo ya betele biso vraiment c'est yango ana avec ma blessure intérieure dans lobby penza là je vois comme ma blessure là je vois vraiment Patrick Elema de Bruxelles na sur Mbote Lema ya ba Patrick sans oublier mon ami que j'aime beaucoup Harry Semble suprême depuis la France bana poto LK Lionel Ekambe ça va bouger tout sur la nano lelo toyebi Emmanuel lelo akoma star Emmanuel akoma moto ayebani na batu goût peu plaisir ya okoma Moura ya okoma na kati ya presse et ya ki ondengeni c'était comment? Bon en fait nga bando c'est pela musala opo maman abiso azaki entouré na ba journaliste à l'époque en notamment là ba Laurent Tendance donc Laurent Tendance c'est quoi maman palanga en notamment là ba Marlène Kasanga ba Nadine Tirbo pe asona azaki penza entouré na batu oyo ba leka na média ce que ezaki lo mobo ezelo mobo na manesko ko apprécier ba yango so ba ye na mona ndi ba sa mo ba bisa sala bango pour se rendre à l'époque c'est full au monde no bleu connaît que ko tanga mo déjà tata moi si na biso Iguette Kasongo azaka pe chroniqueuse sirana na Tropicana parce qu'on a tala parce que sur ça be mission bongo et tout non c'est pe na ba façon de parler na bango et bando salanga bien ndesiko na koma kolinga siko papi mboma aussi makasi na koma chaque dimanche au moins na landi mission papi mboma wana mwana kaka ils sont na sisi na jusqu'au bidon o amai ngamu na sima lokwa micro na ndesiko ko makobani na mamona no yoka papi mboma osala moi c'est quand on a ba téléphone ba touche o siko o tia enregistrement boye au monde le lobby ngamu na ndiko yoka ngo tellement na bando c'est tellement no c'est na musala ngo na yoko kende siko na ina na ke osala animation culturelle donc na yoko silisa na komo lukasko na chaîne noko na bando luka nde na bando ko travailler na yo kende kin 24 na sali CV na ngana koti na kin 24 et na sali cahier de charge na ngana koti na kin 24 ba ko répondre nga pas directement na bossa na kombo na direct ala directeur à programme a benginga epsinga abi nazali na besoin na cho na espace mo bando osate mission mo ya tongo mais espace ezate mais si moi ezali na kokocho tourna ta mission internet pour mikolo pe komina top ngabi pas de problème moi c'est rana internet pena na yebi na pe bien te ngabi pas de problème abi c'est bon lobi o bande mission moko bongama au tourner non ata façon au tourner bongo ozwa à lire ya ko tourner ba mission donc on peut na kende akena tourner na Free Radio ou eza kota Frisel na Boulevard na zakina présentateur et émission na BDD songo na bossa na comme on a été na zaki wana après na moni temps ya se tourner ba bisinga yo pe meka siko yo ko sala tournage on peut na ko meka tourner amunga pe c'est bon oko banda chaîne ngali bosso na ba na sala na chaîne ya Maître Dona azana Belgique je crois na bossa komba chaîne na ye na sa na chaîne na ye liboso émission na ngali bosso na kenda na tourna na Tatiana Cruz tirazo répété na bon marché na ba jour ngo pour na bimisa téléphone na kenda na zela Tatiana Cruz e bandelia ou bengi mutu ayebi na epe yote succès pété na commanda depuis 15h to tourner ba 1h to ke 2h après on attend au zonga na kutana ba kuluna ba botelanga téléphone ce kota émission internet et c'est nga faut na téléphone ce ko ya bien ba botelanga puisque téléphone a bien à l'époque galère au tourner ndenini au son ba téléphone ndenini na on peut ba yebi auto beta pe nani matolo na ko kata lisusu na ko kata na yo za sumbongo na yo somba téléphone na yo somba téléphone na ko lukasko chaîne lisusu pona banda ko travailler na yo kutana Refred Ngunda moi c'est rana chaîne épée ezaki na moi succès à l'époque pour série en ndé ko kuma ko travailler na Refred tant ko mo travailler na ko mpe ko ya moi muke na début na zation na kepa ba musicien
omona baocha okate so lobi pe likambo eyo kana pe to ko yamba pe mutu ezo kana tenga mais internet en stratégie ni na mona bato nyonso pe basala boye bazocha bango baka ngabi no stand ndetindeni maman référé de ngabi ten kota clash banda ko démarrer en désordre au moins rabat bossa nini baocha okanga bien mbali bosso na clash atena vie na ko sa pe clash na monika clash na eningisi nanu na moni pe bat batali bat puisque on a clash misu ba benga ngai na moni pe zunga ezuko allez na ko bandela sous deuxième fois tant na bandeli e ko matina poto ba papa lek na biso ba siliki papa lek na benga ngabi nyamozo que sa famille soni ko simbate longola comme famille na biso na bêtise pour na début comme on appelle na notre chapena Emmanuel laissé ça mobima deba comme on ngezalaki c'est longola comme famille na biso to lingi ba bêtise wana te et tout ngabi bon loko bolinga ngote na bomas ko komonyoso na ngamo ko na mboka na bomi yango na eko chasko mura de la presse mura na pesa kio ngamo ko yanga ka boy donc papa lek na biso asilika et tout pour sol ando sol sanga souté ngabi bon na bomis ko komonyoso na longola komba famille na longo pe komona ngamo ba botelanga na chasko komba mura nena yo banda scope nda ko chauffer ma casse pour na monisco na asuna famille o changa mal l'aise te na longo da comme na bino famille na ko boye bala pe na simana ngai te c'est vrai donc voilà boye bala bandenge na bino mo boluka ba misise ba boka bino pa maka mo bandi ko matape bandi ko pela bako mo na pena c'est bon ko na ko mi penza moi comment c'est le plaisir soit fani kuna ba poto na ba kuna ba fana ba restaurant moi ba Hollanda ba lo na c'est pas le monde moi na ngai bossa na bengela bino ye bon moi na bino za comme la bino tene moi na nga moi na bengalo mon fils na fani na bato akuta ba Hollanda yo et tout na c'est vraiment ça moi ba on dit matin bien wasko na comme on dit maka ya soni pour déjà assassiner kelanga par rapport à la mission na longola comme la bonga famille donc c'était ça nande na komina o na zalelo voilà nande ngo komi o zalelo moura de la presse parce que obi tant oki ozaki osala le kamango ozo sepela peut-être na papi mboma ozaki ko sepesa parce que tant oza l'internet pour écouter pe bato bat bazala ki pe vague zaki moto nini peut-être ozaki ko après ko ozaki bani ko ozaki ko apprécier na musique ozo sepela na jenaye na internet jenaye na internet omoni kitoko oza bien ngapi moto ni c'était qui na internet en tout cas na bando sepela na deux équipes ou bando sa guerre de Kardashian na équipe nationale. Ah oui. Toujours. Nga eloko CP sanga penza na comme appelle ce que ça clash makasi ezaki par rapport à deux équipes wana. Na so Nathalie na moni façon bo salela ndenga peskoyo et comment motiver nga na ya. Ozomona. Mais ce qu'on a débit lokola nazaka na muto na yeba na yete entre na deux équipes to les Kardashian to équipe nationale nazali pe na muto ndo projeter. Sauf que refrain d'avoir motivé nga yo salaraka clash au bandako batu bando chao kaka ozomona do mona ke ti na koma pe na vacuum na za mutu o asimbanga lokwana loboko teke apusinga liboso azalate et tant on a yo kolonga pa refrain na okuta na skona mida sera na mida sko azo clasher na ndenga liboma azo clasher pe na ba mama ekezongi to ko sasko dio ezali songa na sali na tindele audio ya clash ni na zo clasher ye a monter a tchepe na voix na ndambu ayo kocha donc tu commences à ko ba diomi balé et loko yako matsasu guerre ma kase zaki guerre Pamela na yeba à l'époque na Yvette na kana côté la Pamela ndesko ça ke bat pena ba tchanga ka pena makasi susu prochaine ami da déjà za na dimat pour ando finga ba bêtise pour azara serana muta oenge maison mère ya wera ando finga tellement ba bêtise makati bat bando chesko ka tant pena côté kuna vacuum e ko mata moni donc ezaki bongo nga bat ba sepelisa ngai penda pona koma suna clash makasi na internet équipe wana mi balé à les Kardashian équipe nationale voilà équipe nationale na les Kardashian baza ba équipe simbra penza YouTube neti loto mona Belvina Sila série on a les Kardashian on a nyobo l'équipe nationale mais moura obaki na mutu azali ko secondaire yo za équipe ote mais j'espère que tu as on le ba vidéo ana ba photo j'espère que tout le monde a s'est servi on a fait sa Karine t'habite olinga kaemingi c'était quoi ba mema kayo tout expliquez biso parce que on na mudoté mais si on a pas une équipe mon côté Moura se retrouva quand anniversaire à Karine Mokonzi ndenge nini série wana siko na se retrouva par rapport à chaîne on a bando sala refrain ba no solo déjà la tinda invitation à chaîne ngana yaka ko représenter chaîne na no sala à l'époque na chaîne wana zayo lokwa ngam na zayo kwa numéro 1 on va no tourner pena na no bosser donc événement mo ezali o ya réseaux sociaux mbimezo simba réseaux sociaux il fallait qu'il ngapena na assister moni na yaka partir à bongo na ba kuta ya na kisinzo nzela moko to kota na kisinzo nzela moko et après na ça pena une invitation na ngandi bat baloba ko yaka fait diembela et tout ngana yaka par rapport à chaîne bando sala po na yebaka bando ka bola ba invitation ya ba chaîne
chaîne au ça va faire invitation chaîne au ça va faire invitation na ba cameraman ba banda ko assister ba chaîne wana bazalaka donc voilà nga ya bongo. OK, je comprends bien. Anniversaire ya Karine le kaka ya pyjama au balo moura pa bi ayaka tant que invité ndenge ba invitaka batu nyonso lelo moura de la presse au sa musano ki trot ba sepela na yo ozwa pe ampleur na yo lelo na kati ya réseaux sociaux ndemo ki lezo loba et après tout le monde qui ouais ko sangana ba ninge belé tout le monde qui bomo na ba Malika boyo ko mana ba Benji beaucoup mana ba Grace Tembo beaucoup mikiri o ba Kovo bino tout bozaki ba Nora te belé et bosang et waka non ndeni bosangana ndeni déjà ngala ba Malika to ebana ikiri indicate ngala ba Malika to ebana ke zaka jour ya match de plika sali sarana 20 mai. Et d'un jour il y a sorti officiel album na yo ba matika son ba organizaka tu ebana na ba Malika partir à wana na ba Magali donc et comme herba kabolambo mutano kabolambo za Tony Koko to fandara na India place de plika répétaka quand to fandi divers to solo là aba moni ope ozam to sika na internet to bani na biso pe to solo normal et tout ba kabola biso mbongo to zani pe ba numéro et après ezaki anniversaire à Magali aussi na ba invitation na WhatsApp to ya anniversaire na ye de to na susu pour la deuxième fois na ba Mania na ba Benji na ba Flore na ba Magali anniversaire à Magali et après tant to aussi ça na kermesse ezara na Matonge ya papa Wemba to ko kita kermesse serango ba télé réalité ezaki na ampleur ba mane ba ndota mola ba caméra na bango na ba lumière donc ezaka so bomoni 18h ba caméra peli parce que loko nyo songa banda ko sepela nango so mona siko tompe na kuta na batu mo bongo et comme ça nga plaisir pe na kangama na bango donc kermesse ya papa Wemba donc to komi wana ba salpe télé réalité et tout ndé à partir à wana ndé ba omona ke non to za la pena yé et comment est-ce comme ba télé réalité ba comme benganga pona kuta bonga à l'époque na ba junior dawo c'est comme era télé réalité ba benganga monga suna ye wana on dirait moniso boye oye place ya batu ba sentir que osa vacuum mo boye batu mususu o bazaki na moi c'est to bazai faible ba olingote na ye ba junior dawo combatanga yi télé réalité mona ya junior dawo bien na sa na ngai te tu nga na ko kabula makamna ye te tu siko na luka na ba mutanga ko kabula makamna ngate na yo ka epe na internet te na o yebeka wana et après junior dawo ko longa na makamna bango e comment so ba benga ya o ya souté nde to yaki ko continuer ngai Mania Magali na Benji na Flore. Et par après quand les alaka kirango peko simbate mutamto ko zo ba mise en garde na ye biso to ko tikala biso ko to za en bon terme na Mania to ko fanda biso na Flore na Benji des alaki et par après na baranga la grâce na benga grâce une fois pour tout ça l'émission na komela raye abisinga te on dira te a komela répondanga pe mabete na yebisi tout ça émission bien OK pas de problème to luka jour à partir à wana asalanga pe soucinité a benga pe souté so na komele a répondre à te to ko kutana na grâce na ndako Benji azaka na bovan aw grâce à la mutu mo boy wana copine ya zaki wana alanda ki wana donc to yokuta muninga na banga makam na yo ya oseka siko na banga makam na yo niveau de marabatu na okokanga makam na yo te omoni donc to ko fanda na comprendre que na zape jarabatu o ndo kansana te to solo na biso pe bien et tout mutu ayo kenepe to kabwani. Et après ton maman Mania kufi nde to kokuta na sikoyo na matanga maman Mania elo esala ke to kanga masuna ba grâce makasi yangwana po comment chaque butu to comment ofanda ko fanta Mania ti lobby ka bongo ti ba matanga e bimaka na ti ba kundaka voir même jour ba kundi matanga to silisi to kaboni kaneza to zongi sur place lo panga matanga ezaki to fanda na su ti lobby ndeki ko sala ke to kanga masiko ide moko e bimaka wana ya film fa ki to sala maman live film ezaka nde tozaki to mela kana bouton na matanga to bimisi maman idée to ko sape film mo boto sala pe maman live et tout ozomona donc peut te esa idée Bob Molema azaki wana ipsi e ko zwa kutu bocha grâce à toujours à tourner maman live soit tourner maman live par rapport à moi ba teinture et tout et rozwa nde ale to ko banda pe tournage na biso ya maman live donc peut te ko sala ngo et tout nde to ko masko l'infinité makasi ya kokuta na nyonso ya kozalaka et tout donc voilà ezaki bon voilà ezaki bon on est lobby vraiment comment surtout plus to make so moni moura o moni grâce tembo o moni moura o moni grâce tembo moura to lobano likam parce que lelo vérité et banarate to yeba rappeler clairement ya likamba ngote c'est grâce ma yo moura boye bani penza parle-nous d'abord likambo ya buzz ce qui est na Beyoncé ton aleka ki na TV alobaki tu vois que tant qu'à jouer ta qui PD
oyo abaki yo ozalaki tant que pede bazwaki yo mpo jouer na kati ya eloko wana ya buzz explique biso bozwaka bakache oyebaka ke bozo histoire wana ya buzz Jonathan a expliqué biso likambo ya buzz. Bon, personnellement na likambo ya buzz ceux qui na biki na yebaki c'est na kosi c'est na kosi po eze loko oyo so babi ke babenga na jouer pour bazali na besoin personnage à PD faki na zelango caché ozomona pour na yeba ba producteur bayaki papa FBT azalaki akoma azali ko producteur na bango nga atikala ozwata sans frère BST tina joana na joie inconsciemment manya pe tina benga ye a joie inconsciemment to yeba la msoma mbando le kana kati wana te ozomona to monika likambango et tout na ndenge mission so to monaki vraie vérité et bi grâce Davina et Dacosta zela pour jouer pour te bien ta film ce qui est un nene beau ya na lobité nga na zalate pour zana dans loba zana loba nga na zalate so qui eza kwa na casting ba okoma na ocha Tanya na ocha Dekari na ocha Dani tant na siso koma casting nga na bengi ba na yebisi ba ngokol no retourner za boyo za boyo tout ça préparatif ni to salati nga est-ce que tu vas faire la préparation na ba na zalate ezomona nga na yaka ba yebisi nga retourner le boy nyonso oyo eleki wana bi vérité eyebi grâce eyebi Davina na Dacosta tozongi yo lisusu obi yo yaka ka bi ke retourner loko bosse et puis na yate ke babenga nga nga na yande kotala grâce série wana mambo yinda na réseaux sociaux ezaki na vamo boelinga ke ya makasi ngam na zaka au courant nango mutaliboso na bengi grâce na bisi moi la mère na problème mon awa tala mutu mo bengi et tout mangamo na mo na ndirezo na réseaux sociaux o te lo te ngabité et ya pena na réseaux sociaux na tuni oza pe bisinga na flat wana sirana Brian bazaka na Brian na iko ya wana pour faire que sur la wana osomona nyonso wana le kawana na obino nyonso bomona vérité ebika 3 personnes wana je suis innocent éclaircissement exact Moura to le vidéo ngo Jonathan oswana si oswana Davina finga Davina mise en scène t'aurais vie réelle vérité il y a 3 personnes ya ngate te yoka to yeba bozo tala biso si yo oswana Davina bozo finga nozo péter eza ya solo to ya lokuta. Bon, en fait, on a été que tu jouais, on a besoin solo parce que babeng c'est besoin faire que tu lia to mela, to komiwana, na moni Davina tia titid et tout. Wa titid pour na ça pour na camarade na to yaki na ensemble. To na moni mutu mo nga beta biso désert, to bandi pe désert. Ozomona. To bandi pe na désert ya désert matique ki to kezongi. Donc voilà, mutu azaka ku tout censé ya ko bimsa ba image wana tende abimsa image wana pour ceux qui zaka image à caméra dans nos souvenirs il fallait que tout le monde ngo na nino ekota ki wana wana ekota te mta filmer zaka Rémi donc voilà biso yaka Dacosta invité biso parce que zaka sku dîner ceux qui pe ni ngo photo mela et tout donc to komi wana désordre ni salami Davina saboter biso afuke biso et tout biso to péter to siliki pour to zaki ngai mania grâce so zaki filmer na kati ya base fallait mona na pe na kati ya film na base ezalate partir pour mona on a filmé ezalate donc voilà ce qu'on a yeba te partir na so ba jouer sanga inconsciemment des mots Dacosta loba na yeba ndete parti wana et après pour nga on a yebi on a joie ezatan ou film tant makamane leki film est ce que komi et salama. Parce qu'au parti, on a le bac na besoin de personnage à péder. Nga personnellement jusqu'à présent, on a fait un kit on a tikal koye bangote. Pour ceux qui est bon, c'est qu'on a joué inconsciemment. Pour biso ba bengi soto qui de fête. Ozomona. To yepe to komi place ango bitumbe bimi. Bitumbe bimi. Nga ku na risque awa. Et doit pelo ko. Après bo ezaki base. Biloko awa. Et l'eau climatiseur est katanga awa. Ozomona. Ni yangwana. So ezaki base, c'est qu'il faut bo futanga ba mbongo oyo. Na katana awa malika témoin même en hôpital mon kota beau marché oui awa et là climatiseur katanga awa na obima we kula ngo ezaki tema molili balinga ba bamba so mulangisoni na obima we katinga
tokende hôpital mona bon marché so tokete au se renseigner balingi ko batonga mana bité batongo te po eko esalo pota etika cicatrice makasi donc so ezaki siko base nde ye mo Dacosta azaki na besoin personnel à PD en tout cas Dacosta photo chama la mesa faut futanga cacher nanga ozala courant le loco naza courant le roté pour ça nazaki courant nango na mamo ya loba kitonga tokende na justice naza courant le roté pe siko le londe na leki na lobby boye après émission on a Dacosta photo kuta na justice oh po balela ngombongo ti papa FB ta pesa mbongo ngana liate balela ngombongo bango ba yebike ezaki base nga ba jouer sanga na yebité c'est qu'il faut na lela mbongo po bango ba comment scénario o ngana zako courant nango te si on comprend bien c'est que idée à film base ayaki après bitumba peut-être si ça dit oh non c'est là qui on a comment on a ndenge yoza mayele ondo tanga peser Manuel Moura ça dit que ezaki vrai ezaki réel ezaki besté en fait na makambo lo batelme belé écoute bezeze loté na makambo tellement lo belé bezeze loté parce que ngana vivre ba scène oh lozo mona tant d'accord ça fanda kutu émission zo lo banatali ngabita pour na ko loba elo msu ermo ezaka boye o protéger kombo ya mitié yon to zonga moi sima so ezaki pona kombo ya mitié te na zana mambo lo bebele nga to fanda Dacosta grâce na Tenazia nzambe mais na obligé au loba to fanda grâce Dacosta na Tenazia pour grâce na Dacosta ba telemi nga tika na balcon Tenazia ozomona ba place ba côté là ka ba sali une affaire sur de 40 minutes ba bimi donc ba bimi ce qu'on a raisonné best to sala na raisonné ko mona bango boye na zupe moi chimie un moment ozomona bon normal kaka mais quand on attend la Dacosta abi ka jouer sanga azali na besoin personnage à PD na makambo o nga na mona ke ko ma pe ya solo na mona eza bêtise ozomona parce que ngelo ko shokanga na makambo na nyonso Dacosta ko lo ba tout na oya lobaki wana mama biso alanda batu tina ba commentaire donc ba kati ba partir na Dacosta loba ba office parce que ma commentaire bi mama biso ayi ko commenter ta ka bana bêtise ya réseaux sociaux mbali boso mona mama biso ko commenter alanda ba tina TikTok donc mona ce qu'on a taillé mo boye oyo emsu na sara pour na plaisir ya ki amitié to pour na plaisir ya Rosana Muninga balisco ba ridiculiser le mo boye po ye Dacosta alobaki camarade na grâce mutaye sanga na sa camarade nga PD oui osomona elo ya loba yango wana et puis ton marambo pe komi na grâce ye mo kutu mutakomela nga pourtant on a yepsi d'accord ça na pesi 48 heures ya ko résoudre makambo yo lobi na mon grâce a komengo masani na ngwezo le ngabi teta mangu ya lobi oh nazo loba na et tout ma pesi nga suite jusque là osomona donc voilà ça veut dire que choquant oui et choquant et choquant parce que olingo lo balkamo na télévision olingo bomba vérité pourquoi tant aux heures loba po et ça quoi yo lingo exposer biso tant aux lingo exposer biso c'est exposer petit pour ndeti ngo exposer nga na carré na ona za na ngate osomona pour ngai soko loba ke ndeti supposé que na linga kiyo na ko tsala ngo déjà c'est impossible pour l'union nga na monele ya kiyo na mutu nga na za na ye et ko permettre ngate na chata litoi to ben timito nga na monela ko na camarade nga na saka na ye et permettre ngati na biso attaque je t'aime donc voilà tous amis kolo ça c'est vrai que ça va blessure intérêt bana bo mone ba promezo lando kaka ezo ye ça la pensa bien te comment na po d'accord ça soit bi que la linga qui est oyo le bon na moment po ani fa ko le bon na moment wana po habito linga qui to initier na moment na grâce à ça ko fundenga pas grâce te po mais bazina l'autre oh mais mutalaksanga grâce et mutalaksanga Dacosta c'est grâce pour na isola na Dacosta c'est grâce te ce que songa la draguer Dacosta ozongela pa nani kolo na ngati o alaksanga yoti o Dacosta za mkolo obifo bo samba oh to samba surtout le kamba base to samba to samba pour na jouer na inconscient na epi mambeleka te to samba. Si tu comprends bien de l'obéir, c'est que besoin de ça, bitumba, c'est vraiment vrai bitumba. Il y a un joueur inconscient pour na foot dans les langues bongoté. C'est que to samba, bas sponsor bazalaki. To samba, li kambe bonga o ba ebiso que to préparé des langues boé au les langues bongo na yo.
ngas qu'on a lila mon bon côté et puis na yoki a lobby nazaka na besoin personnage à PD o ngape na yebité pour ceux qui na loba ngo même l'émission na sala qui ceux qui ba prévenanga que bazaki na besoin personnage à PD nga na tourner parce que biso ndeti ngana za na batiki ya ba fille ba ko pesa nga rôle moko te na tourner sur fille et tout non lingango te par rapport na respect nanga so na yeba bon nga na tourner ngote et je le mona yeba nga ekomika be o abude biso na ndeni de biso ba internet abude biso to bani mama ko finga na bitumbe bani so bozoka na indozoka nazoka penza yango natika na cicatrice manya za témoin c'est le yo lokuta mutoka ozoka te nazoka awa o bani nga batonga muta boya ka malika na yeba ka l'époque kutu tito bundi wana nazaka ta na 100 francs te mama moko na États-Unis ka lokwa nzambe na hôpital akomeli nga ona lingaka yo oza nini te tatindelo mbongo na yebisi na sana western na tindele mama kombo tout de suite atindele nga mbongo na ko yebisa mane ngabi so za mbongo pesa na futa papa au hôpital biso to ke ko mbongo na même ligne nous mona donc c'est ça na ba pesa nga mbongo de makamba besoin na ndio lobi bitumbana lisolo yo na grâce na bato zaka ndeni bino na ebotika laki pour changer biso méthode na TV ke eza lokuta en fait lisolo na zo qui sont en plein pour coach Abimaka ozomona coach Abimaka déjà pour tant coach Abimi et comme ce ko ba comme tombe comme coach en place à base pour ba matière Abimaka tellement désordre yango ce que comme ko en plein ozomona ngape lokola na kufa ki ekulusu ya koza camarade ya muninga tant comme likambo oyo na moni ke réseaux sociaux comme ko e mati ki tezongi tout comme ko défendre est-ce que place to moni ma bezali muto bozarana o exposer li bandatin o défendre pour ça mninga na yo protéger qui grâce oui na bon na protéger na za le sel et pe na rotika la le sel ne ki riwana a protéger ma souma ba te belé a protéger ma souma ba te belé mais ya za la protéger te nga za la protéger te hein. Mais on doit protéger babo soto mususu oyo so na bima lo na télévision c'est pur mais rota ka ke olingi batu mingi tikana boma mabe na bango nga ba bete atande ba za so ba olekaka kati après nga mutu mo to fona mbanga lo bake ba yebisanga ke ba mona mu rafana na kona batu mo ba obeta lisolo na ye ba memeli azate mais nga ba do fana na okike grâce à fanda place boatongi yo so mona mutu kinga na fana place bo atongi yo e banda okomela na matoi menga muto loba teke na fanda na 8 ans ya obeta lisolo na libanda ba ekomemele lisolo comme preuve to fana mnoka tan mukie bo ki eta place mutu mo oki aloba ki azonga ki lisolo matare kitezo eza caractère na ngate nga so na fana mutu na eba ke o likambo ko suka pananga o to kobeta ngo divers oyo te. C'est ça, Oezanga. Hors internet, na zamutu mususu. C'est-à-dire que tes amis va choquer autre hein. Oh, ba chokanga ebele. Ba chokanga penza. Ba chokanga ebele ona satanda te. Na fanda une fois mukolo kenda poto ya liboso. Sera na préparer pe voyage, fa ki na voyager. Na banda fa un hôtel. Na bandal. Na tongwa na Angelica Pelis live basali ba kotina nene ba ofinganga. Je crois. Ba oseka. Na fani na otala émission ngo na moni grâce à benginga na yamba kutapela on esengo pour nazaka na mutu mwaza pembe nanga iton na yambi allo tension c'est bon hein azo seka na sekio grâce a oseka sko na ngana yeba na contexte a oseka wana o te fani ka kimia ko lobelo o te taka mutu zane pembe na oh mais pe camarade na yo alobi no bongo ndeni mais au moins azako courant ya mamna zo sala OK tant o moni pe kamo ebimi bon na réseaux sociaux master kulana no mwana te yoku tuzano akamno pozo sala et tout mais abananga na tension c'est bon muto boliaka bomela bo fanda bo sekaka et ozongondeni mais naza muto o so likambo ekomeli na 12h juste nga na 30 na bimi na salle de défense nazaki muto o soki likambo na ye na porter gara na memi na lati charge na memi ba pété na ye na fa na réseaux sociaux na mamba coach na ciment coach azamu taliboso benganga atindilanga nyonso comme preuve na yebisa nka grâce nga na betel grâce tala likambo abisanga teza lukuta eza semeka mobali nanga non comme na betel solo pona koma na place ya ona ngina komela
Est-ce que ça c'est mec à mobile là? Ah bien, ok, c'est bon. Et les calcamane yo comme les réseaux sociaux. Et ningi ça y est, et ningi ça voit même na famille na y. Tiens, bah comment ça va chantage na c'était chantage derrière ce comme boye ba retangote, li kamo e bima. Tika to larguer guerre na to c'est abimi ça. Si rentre dans soit bien à l'époque na Marie-Laure à côté témoigner. To benga Marie-Laure biso batali boso to tinela Marie-Laure ba preuve to bi bois ka balancer. Avant ya bande balancer à ça chantage yo balancer en haut ngam na fortifier ngabi tika ba balancer et style en plaire to ba balancer pou na défendre to zindi siango ton pe besoin ko salama nyonso zindi te ko longwa na ngati na fana na grâce na tika yo banda grâce te na tika yo banda kunete metoza bami to kuta na to ya to melaka non c'est l'amour pardon je sais pas parce que il y a des questions msusu oyo ezo bimaché yo moko pe réponse est bimaché yo moko. T'as un problème avec grâce? Non, j'ai pas un problème. Olbeza kati. Oui. Oui, non le biloko eza l'intérieur na yo. Kati za penda mutatonda tonda bimisi. Ah oui. Oui. Ngaza problème, na ça problème à grâce te. Je crois que aza pena problème. Mais yebi pa na yo? Oui, yebi pa na grâce panda ko ya o l'exape journée to fandi to sekiti to bima to ke o sa enjoy. Mais tina za na grâce na yebi pa na été OK, le kampe ko koma boye. Okoki m'a fait mbango qui opé ça peut être information dans dak na ba na tikala na ko yeba. Pourquoi? Je sais pas mais selon les gens, selon les ont dit à loba qu'il y a l'équipe son esprit à ko la biso dak na été pour y a un esprit. Biso bato to la sa bandaku to sa ba yuma. Mais na ebité ce koma bongo. Donc selon yé. Ta kana tikala yeba ndaku na été mais na banda défendre yé, na banda ko kumba be kulu so ma na yé. Ozomona. Na obeta li solo lelo bato balobaka ebele ke ngam na boma libala grâce na ba commentaire likambongo ezozonga pe sous mikolo yo na moni pe na ba TikTok ba kati yo mto boma libala grâce voilà de 1 pour grâce az linga panju Brian ngam na fortifier rai ozomona sirana oti na makambu na ya coach ezo yinde ezo mata ngam na fortifier lingai wa ba kutana na première Dubai ya kenda tanga ye kozonga ngaba yo melanga mbongo na pesa ki fa basanga ba dimanche mois à Turquie maman na apesa biso ba faux visa amelanga mbongo e ko sala ke fi moko a clashelanga na réseau sociaux beti solo wana ya makama visa wana fi moko ya moi ça mdela dans la Lubumbashi landé mission et tout ah ba melanga mbongo ça ya combien et tout c'est 3000 et tout azo 3000 na tinilanga diku cash atinanga kuna nzela Winnie azaka mangana mania Winnie dianga zana Belgique abisi Winnie ko pesa na maboko te kenena ye luka muto asala ba démarche bien asalela ye Winnie akenda o pesi papa wana to yeba na papa wana après wana tema na mona descendre choc ba meli na bonga mbongo na boyi nanga na yo zonga presi mana bi papa zonga mbongo nanga moni ezalaka et wo sala ke Brian Fabien ça sous grâce pour la deuxième fois akende Dubai na yo epsa grâce te grâce que tu m'as proposé ngabi aloko ke no sous Turquie te to ke na biso Dubai somba billet to ke ne Dubai le quoi Brian oui non beta le quoi Brian to kuta na biso na yi a na biso aura appartement deux chambres yo soma no ka billet tout et tout na yo ke na sombi billet nanga te na somba ku te na pesa mbon pour Brian faut somba la biso na internet ah bah c'est internet na pesa mbongo ouais je tourne na pesa mbongo Brian a son billet à Cabo Libiso. Pour faire la raison, deux personnes à Cabo Libiso, na bien naïe. Il y a grâce à son na carte mususu, il y a un monnaie et la carte mususu. Tant il y a un yé singa ko sa grâce te na beta peut déjà le selon je crois ba yoka. Ni yobita grâce te. Singa ko beta la grâce te zo bien na yo ke ko bimisa na Ethiopian. So bimisi o salinga sin so pe ba compliquer benganga. Mon ya singa bon. Ndeni obala yom to la sa grâce Brian non Brian na grâce ba na ndenge na bango tonka eza boza mninga abtuni yo par rapport habité a linga ya ça na bien et tout ça un bon tonton ce qui pas ça sérieux bokina mama mino ti na bien bi ko sa grâce te wana tangu to komi déjà ko solo la na Brian to solo la ka et tout je crois ebi ke fona ya to ya na grâce ton na tini mbongo na pesi grâce mbongo pour Brian asoma billet akabola biso asomba te bien malamu moko pour deux personnes akaboli biso mutamda bien na ye ya grâce basomi na carte mususu yanga pesa na carte mususu tanga tindenga na WhatsApp ebisanga ke obimisa na Ethiopian mais ko yebisa grâce le côté ke na ko bimisa billet moni neto na komi na Ethiopian ebisanga bien na yo lekate bien yo lekate yebisa muto asombeli yo azonga ka place asombeli okuna ba fongolango
et ngai tant que mutu ton amone bongo na bengi maman Brian na FC bien na ngezo le kata FC ne t'inquiète pas que c'est dérangé te so estimité na so mamsusu na comprendre maman ça bien mafia ozomona pour ya grâce ezaki à part yanga pas kabolon à part et après l'équipe lobby nango ay continue nga bien mususu ton na ke bimsa bien eleka mais et l'équipe on dirait la race peut vraiment bien te bakanga nga na aéroport ba to télémata une affaire de 30 à 40 minutes na guichet wana pour ba fongola ba katena boarding pass ina mona grâce ba so na Brian nazo benga kuna mutu mo ba bengi mutu ana ndaya ko benga fiana za na guichet AFC fongo lango ndaya ko fongola nga biya yo pesanga boarding pass ela ka bongo malgré nyonso oyo le kaka na waka ke non za ba camarade na yo ba za ka frère na yo t'envers yo et tout te yo comme na Dubai ngana grâce ba ba ngana bo mal ba la grâce to fanda nga Brian nazo folenga misu to fandi boye ba on ba fandi boye ngana fandia Brian nazo folenga misu no kimi se longi grâce pas non comprendre soit za muta non comprendre que no kimi ça peut longi o mona moko o fandi boye on a besoin le côté Brian à côté même le bloc ko servir yo o mange o bois moi grâce comment ça les kanda a aussi likela ye o nini boye mtika mutafani na ye ozomona et comment gêner nga so ba fani na salon o wa folika pena misu moni des aso ni mutu a folé yo ngape na koko trahir camarade nanga te na koko ko baby célèbre on peut maramte pona bisike tala Brian na so sanga maram boye ozomona pona ko loba na momana ba opanzana et tout ngam no hotel ya likambu na so mela na ka so et comment so ba fani na salon na côté na chambre na ko sala nga ko ba direct pona lexa ba air. Ayo la msama comme sous 7 heures grâce à la ligne à 4 chambre na bango ya bimi asalinga déjeuner akalenga maki achelinga l'oignon sur la mesa Moura viens manger ah ben on est viens manger grâce kuta yoka ye na 7 heures wana ndazo la msama pona lia na baka tanga koti ba banda bitumana grâce na chambre grâce à c'est munga mwasi no tikinga na kati oke kula msa na uki ba ubunda kuna donc j'ai vite compris que ba bundi par rapport on dit Brian na lo msanga ba erwana et tout donc ba bundi ba yoko si ça peut bitumba na bango na ndenge teki ko eko sala ke to zonga donc to zongi quand des arbres na okomela yo moko ce qui les cadeaux nazo ya non mais ba cadeau na yo et tout ka bon au moins les kambo yo na lo barango so na zakanga moko peut-être na linga kina bima fautif bat banga ba lo baté au sala ki on peut ya solo na zaki na mutu moto ndo zané presque chaque jour o à cause à témoin nanga na otanga ko na prémission nyo so Brian na ndo koma na nyo so Brian na ndo benga ndo like ça y est tala ba lo bal cela fait à grâce to yarate grâce à katabiso coupure grâce à pesa biso invitation ngai na tongo wana Brian na bengi ngai ke na yelo ba paquet cigarette mais ne dit rien grâce tant to kutana to se déplacer mon quai na pesio ba bloc on wana ko pesa grâce lo roté tant kana mona déjà bon na laxi muto to zaninga bitala na ok sou fait yo te pona ndo éviter na ba problème et bimate ke ngai nde mutu naza mabe na kata makamna bango na ndenge makambo yaki ko sala manati e ko komana ndenge et comme na kata réseaux sociaux comme c'est ta sœur Amina yo tant muta ko komene ba biloko yo ka kwani na zo ki idée wana te to bando fa déjà so grâce to fa na nga Brian auto somelanga elo mo bo kuna $1000 Brian falati langa 3000 mo bo no sa elo mo bo Brian parce que déjà au mon camarade a obeta masolo ya bongo place yo azo ba 1000 ba 3000 o bazo sa ele nyonso ndazo lo ba wana na yana mano yebse ke tala mobali na yo makambo osala boye amona ngandire nazo jalousie eti ozomona eza ba niveau mususu mutasa mi komeli inutile oyo ko loba na epo kitisa ye asa komi na ba niveau élevé na ko fana mutu to fani boye to za lipa moko to kaboli mon que seul kamoye komelo no yo na ebisio mais muto déjà akoma na ba niveau ba 4000 ba 10000 OK yo za no kana $100 soko yo ebisel kamo bongo amona yo ndozo jalousie eti ozomona olingo bomaye to ozolinga o baby sa place yo azozuela ozomona nde omoni ke biso so to fandaka kimia po to za pe na besoin ko yebisa to fonle ke master mutoyo to moni aza mutu moko boye mabe mais ye déjà sa tombolier atie na trône que asa mobali na ye kuta kipa mabatu te mobali na yatindela reba mbongo et tout asa mobali na ye donc to zaki suna choate to zaki suna lo lobate to koma ko lobaka to talela ye loka ba komo ke la procédure en mariage mbali musu baza so bali mwasi a commissarié suna ndaka libala basani ni ba changer
nde bayaki kokoma na baétape bakomelaki na nde makambo ko na réseaux sociaux déjà na silika na makambo oyo tant babalani eleki quelques so ba semaine boye o Brian asalaka vidéo atindelaka yo pe ayo tindelanga tant atindi na ekutanga seront pe na ba problème na nga kutu donc nazata attente que na zo vidéo ya mutu na partager ata parce que ça biloko parmi ba biloko e chokanga na oyo tu ko chokenga su awa na ko betango su ya suka awa pa tant vidéo yé mbamo na komeli grâce ngapse Brian atinga vidéo mo boye o vidéo nini na tuni bwana problème te na zu vidéo na tindele tant na tindele singa ça ka bazuwa te ye meka un peu ko calmer calmer kaka ngabite masa ko kena ndo nzo kena ngobongo te calmer kaka niveau o asali vidéo so ebimi na réseaux sociaux so neza biso bato o to bane ko sa ba bizeti ozomona aza mobali so ki problème mais a kiti ça et tout le ko temporiser o te solo la na ikasi po aso yamba na téléphone te na benga Brian Fivette mayamba témoin c'est rango na koma ko ya ofanda pa manya mingi chaque temps na longa pa biso chaque 8 heures na ofanda pa manya na 0 heure na zongi na kelala par rapport à problème na zaki nango na bengi Brian na bondeli abino dala camarade na expliquer un problème on les ala qui et tout mais c'est pas un problème na yo ki na o yamba na téléphone na bengi pe grâce ngabi yamba na téléphone na la ki sa mutu nyonso to zaka na ene kiri na la ki sa vidéo ka na téléphone nanga o tinda na tindela mutu vidéo wana te si vraiment Brian a sa tindela ngo déjà bata panzara ngo ngyo zwaki ngo na zwaki mutu musu po atinda ki ya mibale et ya misatu o abiso to yebi na biso pété ozomona et o le kamikolo vidéo ane ko bima nazaka na exclusivité ya vidéo ane ya 10 minutes o babimisa na réseaux sociaux ezaka 3 minutes nazana mamo Brian expliquaka na grâce à fingara ye na ninga fingara mama na bango na ninga lobaka mamo belé nazaka na exclusivité na mo bimba bu to yeba na réseaux sociaux bu on ngam na bimisa yango ce qu'on a tali ba makambo to tiko lekana nango makamba ba coach na zakana ba preuve somo ok na ko triquer pe ya somo ko tezali ka mwasa mbali ba swani ba bundi ba fingani eza un impact te mais o sko to ya ba coach ezalaki ke makambo ba lesbienne na gérango entre nous les masters bon na loba na kanga bi na bisal kama bon ndeni na sika na ngaka etu na balance pour nga na tire na sanga muta ba problème te na vie normale bo so na moni muto ngo affronter na problème na kimara ah oui na balance na nga okolo bangal kama bo na balance na lekisi yango mais ba tumso elekate nga zaka bongo amona lekisi na nga bi ate nga ezanga ite eza ngaite na ndenge mikolo nga komena mo ba méfiance na ye et tout so asel be mission na ye a olo ba mam na ye moko a lobby et koleka ti ba ko panzana na nde ba ko panzana wana na loba déjà que marma grâce na yo loba sur na réseaux sociaux te na yo kotango pété parce que ce nga na problème ndeza ke muninga ako apuyo ata o loba te ata o sa émission te ako fortifier ata na posting ozomona ata ne lo mo boye déjà abanda sa ngote ce que autant on pose côté là ba ngamne peso musoso e bimi kuna ndenge nango kuna ba ka yo mto sali yango na ba déjà le kamna ya te bimi na réseaux sociaux ngamura na kota te et ko sa ke tant mamunel bale comme nginda Brian a lobby kuna ezo matekité zo ngi émission sera comme ko acharné ba ye ko benganga pa ya Myriam abisinga bi aza ndeko na yo bozala bo passer ba bon moment et tout quelque chose mabe attendenge écrit mobimba ba lobby ke bolo basu makamna été mais meka un peu ko côté là pas comme na moment ya faiblesse ozomona aza na yo bozara pe ba pire et tout côté là ekaka avant na ya koleke mission batu nyonso o sa banali bo fongola makutu na bino ke ngana ya ko lo ba grâce pour na jalousie to zuwa ya Brian bo fongola matoi na bino na komela grâce allo master na lingisko na kota makambango yona Brian bo zonga na to bo zonga na te ayibisinga bi niveau ekomelinga na Brian to zonga na te famille na biso déjà temi bo zonga c'est bon na libala ngabi oko permettre ngana bimisa ba vérité mususu na oyo yebité na ko loba on a 4 réseaux sociaux ayibisinga loba nyonso ko loba ngana Brian en tout cas c'est fini otomona nde na yaka ko loba siko ba mamu nyonso na bimisa na mama ba billet na bimisa ba mamu na o grâce à yebate na ndinga linga lorashu à la veille ya mariage ba osa mariage coutumier lelo a bengi lorashu na kimpwanza à côté à Bernissa Auberge hôtel wana zarawana
Laura Chou a yebate que Brian mutazo komena na numéro poto a komena Laura Chou tant que fan et tout naza besoin na mono na Kinshasa Laura Chou ayeko kene ko mata zo mata moni Brian Laura Chou akima mbangu azui moto omoni asala bandinga ba jet d'attrape akutindela batu bambongo atindela batu bambongo na ba jet d'attrape asala linga batu mususu ya écrire na biso car batu pe ba yeba répéter que ezaye par après et comme il a recoute on a découvrir que ezaye zomona déjà na moment wana to kwa koloba suna grâce te po aza makamali ba les aka déjà prêt ndena ka obimsa makamnyoso na kati ya réseaux sociaux bato balobaka ke non boboma libala muninga parce que bwana ko jalouser nga na benga grâce ye moko na téléphone na sala na loba loba na sala na loba loba et puis mama musuna mano loba na zaka contact direct na ba grâce loba boy po ezai mama ba réunion ba famille na bango na yeba nde loba boy to sala ki boy to zonga sai boy kenaki bo azui makam na biso enregistrer bimisi yango boy sala boy loba boy ba kombo ande kwa Brian oya kinchudi na yeso ki ndekone ba sala kinchudi kombo na nazo ngwa ba grâce pour dire que nazaki en contact direct na ma grâce ndia azaki na makasi wana teto munoko ko ya koloba ngade munaka na sa nini na défendre ye malgré ba ekulu sunyonso wana na yeba ka ndako grâce afandaka te grâce à ça l'émission moko aloba na émission ke batu nyonso yeba ndako nete ka ngam na yeba nga yebi place de grâce à ça te atati siko na kibolelo na yebite to ndo kutanka na balabala et natangu bando kutana Brian na Tenazia soko lo adresse à Tenazia là oui pour tenir des hôtels flat bando fanda zomona mais place o ya bimela na yebi ke grâce à bimela ato maman na yeba ndeko na tikala ko yeba te mais au moins bango ba grâce à yebi pananga ayebi pana biso ayebi place maman biso papa biso ba bimaka ayebi pananga au moins qui vraie amitié donc voilà et leki likelemba o lisolo likelemba yeko bima awa tozana likelemba ngo nga zalaka ya 500 et il y a 300 par mois. Il y a 300 par mois, c'est rien à ba kermesse c'est autant ko fungama. Nga na liara na tour nga na liara penda bien sans problème likembe ça ke yeko sila. Tant que comme deuxième tour ba 500 na bi 500 au pezenga na osa sur l'autre pour wana bando cha série kermesse ezalaki. So na bina zelaka mo YouTube no sungisa nga yo na kota nga te. Balongola nga na groupe. Na muto asumbai na groupe to o asubi na yebi mamitira oleka kuna te na fanda une fois na moni ndeko ya Myriam abengenga parce que aza maman leka ya Myriam je crois so maman kulutu donc ndo kenepe une fois pas na yeko kenu récupérer bablo ya Myriam ndo tindela pa na ye na yebi maman Elise allo amour atala na problème mo boye na kota likeli baba grâce et tout 500 mais ti lelo na on liate Abi oulete ndeni o ayeb sanga ka boye et tout mais na yebi na nte na oyeba place na zolete yo yebi adresse na yete sikoyo na yebi na place grâce à Zarate na on yebi c'est que na yebi place à Zarate na ki rotiko na lakso na yebi te na yebi c'est yaya na yebi te en tout cas na on s'est renseigné place o yaza na o tinde lo adresse o ke sa nini o lukaye s'occuper à ozata na balabala na o lukaka place na o yebi so o sa nini o ke ro lukaye mais nga en tout cas na yebi place à Zarate na ko so na Myriam même pas yebi sanga bi atala le Cameroun on dirait qu'il mango perturbé et tout mais maman Elisa za mutaba shosho o bakande ko sanini o gérer po bango bazamba écrire na bango ba shosho wana bazoka kutata conseil te voir même na yo kutu na bombela kiyo ke ngamo pe na kota kilikelemba ozoyoka a bombela nga yebisanga pe lorote abi na bombela kutu na yo ngape na likelemba ngo je fais partie bien likam nene boy et lekina ngope et ko leka 2 jours na monde grâce à tindelinga vidéo au master na un hôpital na médecin de nuit na mon pe vidéo localisation médecin de nuit nga bien OK o belini no tension kitaki ngai ba fièvre so na baninga bien OK c'est bon moko no lukata moyen na sani na kotala et l'équipe journal lobby na ko combiner na batongo abi sa position oyo ki seconde nini ebsinga non na ki bien et na ki na sa mo bien na ka hôpital sous perfusion abi hôpital ngo ezalaka wapi expliquer en place ça aux chambre numéro combien atanga a répondre à soutien ti et te rekutana na yo je crois yo pour ando bela au bito que tu kon hôpital de ma grande surprise to comme hôpital na mon grâce à zo kita hôpital yo za Willery azo kota a monanga bo en face ti azo kita moninga to fana na Brésil banda grâce à Koti a lobé le roté atalio oui amona abetanga kara lobé le roté nga pe na boy na pe ko approcher parce que amoninga to solo na mo na tuni hôpital lo kendeza wapi to place nyo za na hôpital a répondre mbinga te to na moni a Koti na ça va faire na ye na pe na fa na libanda
makamone ko ya na réseaux sociaux jour to fandaki to landaka héritier to fandi na diplomate kuna pla to fanda na ba rose na moni Karine ay ko sala ngo live déjà la Karine to solo laté mutabanda matière wana c'est Karine na moni esa bengi ngai allo tala kuna makama grâce et tout et c'est zela na la batu no sani no rappeler yo makamana to bandi ya Myriam ay ko benga ngabi ta makambo yo comme na réseaux sociaux na memi on na réseaux sociaux ngabi ya Myriam en tout cas na yebité mutu pas bimisi matière eza Karine déjà na ba détail bazo pesa makambo leke na groupe na bango nga na yebi na ngote na ppt so baza nombre de combien poto fu balia combien nga mama Elisa epsenga kake mbongo na yeba ndeko cha ezaki 500 par mois yepe falaka lia sur 5000 etunde na yo kake epsenga OK c'est bon ngabi kutu na moni grâce na hôpital moko na Willery soke zaki ngai nyanga benga même mama Elise asani na triqué aya kokangile wana ponga na moni azui peta na kati hôpital wana na moni na faire de deux fois mobimba donc naza ngana temps ça makamwana te na sapela ton sali mabete eleki nango nde matière wana yeko na matière nde meki babaki ka yom to biso so matière yoka matière yana yosa nini eyoko panzana pa baye kota ba conférence baya Myriam kuna ndenge bakota ki et matière qui te zongi grâce à zo pété ngam na bimisi matière na ye wana na zo kakaka ya Myriam ayo benga surtout asuka po comment ne peut comment za sali po ye pasaki na kati comment ne zo biman asali quoi porter nga pena rigueur yo muto bimisi matière ya Myriam na sa intérêt ça iloko wana te na intérêt bimisa matière wana te le prévané makambo ezo bimana ba préfo bazo bimisa kuna ya groupe na bango nga na zate na groupe na yeba mozo le kakuna ndenge nini ebsinga po Myriam ayebinga pena to solo la de tout et de rien ayebi makamune na yo kangote et pas bato et bien c'est que ça Maman Elise to ba camarade ya Maman Elise po bango baza chocho bana Luanda ba petara ba place ba su makamba sa nini ba pesi na réseaux sociaux ngabe en tout cas na yebité tellement na peta ki makase ça nga ce qu'on a kana na yebisi Myriam en tout cas cette fois-ci yo muto lo ba kokota ka kote la magambo yo o ya kote la grâce et simba les souté ponga na ko ndi matin na zarazo ba na relation mo boye muninga zo traiter le quoi moi zo ba mo boye yo o za toujours na ye comment na magamne belé ka ngam na bimsango na likambo OP ayebi singa kuta son hôpital ngana tuni na ki kotala ye akosinga na hôpital andro hôpital ngana kuta na hôpital muso amoni nga pa betinga kara et na sima na yo rapi makamso a lobaki mais na beti ngo kara na lobi ngote ndeni makambo ya ko lobaki ngam na bimisi matière na ye en tout cas cette fois-ci et simba te pe ko bonga te ya Myriam tong ba solo likuna ayebi se pe na za contacter et tout na ko soana mama leki ni mo na poto so mama kulutu entre mama leki abenga ayebi singa bi moura sona ebiso ko za mwana mabe seke na kosio ya mifi mama le j'étais na pesi mbot sona ebiso ko oza mwana mabe seke na kosio oza na mwana mabe te oza mutu malamu nde bozwana grâce oza mutu ko se plaindre na makambo ozolo bana te pona yebisa na yeba même pas de grâce na yeba kutu te na ndenge na so azobela ngai grâce mama banga beli na moment oyo likambo Brian ezo yinda asa muto bozaki na ye bo soutenir ye na benga grâce na ye bata place mama ba ngazaka ka yebisinga no ba pesi bango chambre te mko ba pesi bango chambre a yebisanga sanga sinati mama ba onda bima ozo mona nati mama ba onda bima yemo abeli muninga abeli pesa chambre so hôpital ngo zali ba hôtel a répondre à ta betanga vu siko yebisanga muninga bongo bozala kaka hôtel mama zo sala et tout pour ko so mama na réseaux sociaux elenga ki camarade ran ozanini ozo mona na tema na sika mama leki na bango abité oza penda mutu malamu na gange la grâce makasi fanda kimia batela kimia na okolobelo roté na comprendre mamnyo sezoleka mama leki na mona ba atindelanga $100 je crois atindelanga $100 singa mélange ozomona siko na fin ninga mona sala examen conscience problème te elo roté muninga kaka amicha likolo et tout to ko zalande ni par rapport à makamana na moi amicha distance na ye tout ngape na benana na ngati pozali kamonga na yebite mokile lobby to yo imaginer ndenge na yo déjà pe na cliquer ma on pe na sala pété na kota pété ma na bino pe le kala groupe na zate bato ba bimisi ba prévana nga na zata camarade mutu mote poli kembe zaki anonyme bwana groupe mboye banité to ko na groupe tani na sana 4 meto yebanité bon oui comme la bino ka boye lelo dimanche tani aller 2000 mais oyebi no tani yangote so pe tani yango azo exister to yebi pété oso mona moi ils na li bali boso to zalaki il y a deuxième tour na groupe na existate na zalati na bene na ngapene na tiki yepe awsa mamna ye mais à retenir que na mama grâce
nazata na un mot nangate na yaka obimisa na internet to na loma mamne na internet to na pesa matière na internet ozomona na makama libala na epe nazata na ata na ndambo parti mukete ya ko détruire libala na ye so na défendre na réseaux sociaux yemo mutapesa autorisation pour na tout na raye donc na ba bêtise nyonso na makama nyonso bino bozo loba to obat ba lobaka en tout cas nazate nyonso bima sérieux na sima ya grâce boye wezali ke otikala kozala te mais ça se voit que aux hommes belé yo bomba o choqué aux décisions ya ko bimisa ngolo pour non bien grâce balinga ba betaye basalela iliko papenza fivette odia malika joubra na zonga asa so émission ni so makamyo aloba so makamyo ngo komela biso boye batu so ba pété to côté la ka hier au beta malelo na ebité za bongo dirait mon tabenga ka to kutana to tchana se te ba pété la ka na live amida ba sala live fivette a démarrer na ndenga osangate ba sala de live lobi na ngona tongo grâce à bengi morale des acquis so ayeba betaye ngabité bo monto lokwa bengi mninga a mikiti siti na niveau wana botika boya boso yango ala miable na maman ebele banda oleka na kiriwana nga banda oboma moto toyoka bofandi boye dossier bimi nana bimisi dossier siko comme quoi mbouye biso nana bimisi dossier osomona muta bimisi dossier nani toyeba muta bimisi dossier te to comment on taper malika bimisi dossier place to comprendre na ngai na o comprendre que dossier bimaka place moroté mukola liboso grâce à yé place nazo bazo bongsela nganda ko ba couleur to fani na coin grâce à zonga za ina Peter lobi na magala sala émission a détailler place na zwinda kuna muto na na katanda ko wana manya ayebe passe na place na zate azapi na position na ngati po bakangela nga kanda na kota mama grâce ba pekisanga nga ko kota te tika ya ma charge na yemo lobi na magala sala émission mam na loba so pe magala a ta l'émission se référer on peut s'adresse anda kuna nga complet place aux yeux ba koto di la fanda wana na coin wana on peut sa combat veni Nathalie comme soupe to la tsara ba ninga mso charge te Nathalie ngabi manya awa ayebite na comité asapi na mutu no abetele lisolo te place nga zunda makambo yeko mfa magali ndeni ozomona donc voilà je comment que mutu abetele lisolo mutu za na confirmer mutu te mais na lobby kaka toza mikolo ti na kozala awa likammo lisolo mo ebeta mi awa ngana bimi batu nyonso bazana mutu mo ta bimi te boyoki lisolo de bimi na réseaux sociaux nani mais siko pourquoi moura nyonso zolingolo bango kana moment non na lobby parce que ya minga na kato bina loba vérité et tout batu bazana na besoin ba découvrir vérité pour batu belé pe ba même sanga nkolo ba mama be ba même sanga nkolo mo bikani na zama bepe ngam na sa ki songi écrire pendant na po bango na bango bazara ba songi ngana maîtrise attends na monique na ko so maîtriser te ngabi bon en tout cas cette fois-ci bo panzana ngamna ngai ne kiriwana mutalo batiki na sala ki songi azate po ba secret za omoni d'ailleurs ko loba na alobara ya terre à terre woni sa terre à terre ba secret za ya mozindo OK so na fandi na bina bana kotanda moko mutalo bika azate mais sauf que tout la bolamu pour faire na baninga aux autres reconnaissance ya bato bazana yo ndio ça que o se ressaisir mukie so pe na bina tala siko nombre mama b na ko se ressaisir te na rien na poata ozomona donc voilà mais les gens disent bon batbaro comme moi je vais se référer reste à beaucoup aidé à sunga yo trop kosunga ndeti ndeni zo kabela yo ko bon la famille non choqué bino mukie banana ibana grâce non la $100 grâce mo bimba boita kabelinga bina kabelo $100 to 250 na kabelio masananga na ko kelela masana zangi $20 edenga defsanga tout comme na ko zongisa tout comme pe na ko zongisa te bo comprendre mon loba kende zalaka mura atato chaka atandeti mura okotela ngai camarade nanga po grâce à beta masolo ke batinenga 15000 ala ki sope $15000 ikoti na compte camarade
bofanda na or peso ta $50 te pe bofanda wana nde za camarade azui pe 15 000 akobimisa pata asali sadaka ya $50 asombeli bino bofandi wana moins rare mamna lo ba fifi aye bien fifi ne siwa bozolo bona fifi bozolo belango to lo ba monter pour fifi pas vivre to vivre qui peut moment mo comme to vivre pe pour quand biso nyonso poso ngana za ngamo bato lo ba ke te koselier to vivre pe pour quand biso nyonso to kena okota mbongo na nganda fifi to sombaka osomona nga deja na tina na za mutu mo boso na mbongo na linga to lié to meli na kangana maboko te ce qu'on a ota mutu wa binaza na $15,000 akoka ko bimisa $100 ta sombela baninga omona likamao nga grâce na kabela nga $100 te masa na kabelio soki aolobaki na eda ye peut-être na eba na suka ya likelemba fayaki na tia so 150 na tia te yango wana pina na nyongone te je crois na nyongone te ka ya likelemba wana peut-être ce qu'on a nyonso ndo ce que bota na fana na grâce bota grâce ninga za na réseaux sociaux boko ndima kenga kamane na $100 nete pour bien binda côté voilà allez-y comprendre bolamu eza bolamu etikali bolamu na ebake première fois na kende Dubai ba yedanga à travers mobile ni na lala na pa bango na lia pe biloko na bango mais bien na na somanga moko donc voilà na nyonso mambo bimio ndo lobby bo ça dit que passe na yo kaka ndi abeta ko kara na hôpital non passe na ngakutu ya karana te po etali na ngate woni eza muto sa délire na ye ngai loko yake oswange za eka rapport a lobby ke makamune na réseaux sociaux ngam na bimisi yango au moment nga na za contact na muto yo aolela mbongo na ye na moni pe grâce musu muto na so na benga ke na minute na ke ya Mireille grâce à ça à cause de $200 à Kabelinga pour kana l'accès grâce mais na sala ngote grâce à ça na kutana hôpital ana 2 fois apé sangambo tete 2 fois mobimba qui na voiture a betinga karati ya okota ke ya zongi 2 fois na ko triquer na bengi ya Mireille yaka grâce à ça so na komi na niveau triquer était pour na kutu mutaka en face yinda to zoka video mba moko tu bakangi grâce ye yo bazo sali menace po ya na za pe na bula oyo ay milliers a sali un somme ba filmer que réseaux sociaux so na komi na niveau sala ngote bo est-ce que ya réseaux sociaux ezangi nango preuve intention wezani ce qu'on a bien de vous vendre oui avec plaisir il y a bien na plaisir nous na ya matière na réseaux sociaux na preuve ndé ya na zo milliards zo fingaye to filmer to na réseaux sociaux mais na sala ngote ce qu'on a ndé bozaki ki bino nyonso wana vrai ami azaki nani vrai ami azaki na été batons so ba faux vrai ami azaki tin batons so ba faux nga za sino pesi mukongo batika batongi nga basekinga nga grâce ba otonga nga na yeba à l'époque non fanda pa biso na lemba nazo ya sera confinement sera na yeba na remis sika pour ngam na memela ba on remis nekiri ndezala ka bosan camarade botambola ka confinement so ekangi bino moi bozonga ezate ba barrière na banola la pa remis et pas biso na lemba so na lali na tongo wana to ambiance na tongo na bimi na kei batonga nga nazangi pe mbongo teke ona ko so pendako to fanda na bango to na dépense chaque jour to kende to bima boy ba témoin bazebele to bima boy to ke 11-13 na bimi pe $200 ekufi pour na baninga mais grâce ba fandi à s'organiser tata remina les que organisation mbongo na ka ko bebsa ba délire mais délire na to kabola ngona bango uko benga na muninga na oti te muninga mbongo zuzwa sala mutu okutanda ko pesa nga conseil pe a osilika mukie ezala ki malika oyo liko bebi saka mbongo na ba délire sala lika moboé ya pas so pesa pe conseil to amono poster le moboé oyo amono bebi simu asiliki ozomona mais ba fanda na yoka kara so pe rema obetela bango azo se plaindre na zo la pa na ye et tout yi bango pe ba commission sujet ba seki ke ngabi mais vous avez malade na comprendre tête oni na bande ko zonga talaka ba resist quoi témoin nanga to makamani salami na katala et pas remis na tchama koloté na bisi bango moni à partir d'aujourd'hui ce nous on a désert na confinement dans on a désert to comment na kabona ba resist chaque jour to kabona butu ba désert inert na on a tilemba na confinement mais na fin na bato oyo ndeti remis non a bimisa ta $50 na eta somba ta bière boy bat ba mela mais na no fa na bato nga na bimisa mbongo to mela tozo lia
parce que ce moninga na air confinement abi air eleki na la caméra na ngamo boto partager ka to liaka to melaka na pe ma ati na tonga bimisa c'est quoi comme un problème mais bon c'est mon kananga baseka yango pe mukolo pe na zwa kanda kuna ebisa bango ka eloko moko ngabi na nga la problème ya ozwa ndaku te na ko bimanda ku siko na zupe ndaku eza un problème te mukolo na zwa ndaku na zwi ndaku na somi na mutuka ka les mêmes jours na zwi ndaku na somi na mutuka siko na ebisa bango abi eloko siko banda ko loba banda mona graphie yango eza un graphie normal ka siko na remi azana ndaku nanga siko pe na zwi ndaku et comme na eloko moko mais na sai siko eloko moko ya mukolo moko na somi na mutuka mukolo moko na ndaku mukolo moko na semba mo inauguration na benga ba fivette baya donc voilà pour dire que vie eza nango nga déjà ceux qui o bakolo bano or mi réseaux sociaux que maram nangai c'est ba kosio so nga mona na réseaux sociaux na koma na mutu musu poeza to ça délire na réseaux sociaux naza déjà jalouse ya mutute na jalouse ya mutute na ko mona o tanga bambongo na yo to za eloko na obwe na tira ko complexité te na tira pe ko jalouse yo te o mona $10 na eza $10 na yo $100 na eza $100 na yo so na 50 francs na nga na za nango na ozape na yo na enfin na te pour na mono za na $100 wani zanga te mais batum soupe to na za ba par intérêt enfin na pas que bimisa so bimisa no pe te mkwana donc voilà et moi na oh que faut pas avoir Rémi mon dia kabate batama bokri ku ba bebi ensemble la mutune c'est dormi donc voilà même déjà titre d'un écrire donc kabate même ma grâce mando lo bana yo ça m'a beaucoup flambeau ma déso ituri akabarate donc voilà c'était ça un peu en fait na bombi na ça tellement comme ma kolobeze belé mamsusu ce n'est pas le moment au loba mais il y aura un temps maman le baiser belé. Pourquoi pas aussi kaka vous avez se défouler kaka non la lobby c'est l'essentiel au pesant l'essentiel t'es na bombi mais moi ko tala yo boye ba tala biso malwa mingi za choquant mingi o la ki pire to zo ba zo na bi boza ba mi fidèle ke ba zo mo na côté mais ba ko le belé pour la grâce hein ba ko le belé bankolo ezala o même pe bankolo o beba mpe batumsusu ba chayote kapo na o beba na bango ndeti ezala na sirimo ba mania ba no lobisanga souté hein ezala pour ma grâce parce que voilà c'est ça na mema pena bankolo ngai déjà mamnanga nga muta côté la nga pété hein na no côté la ka grâce au nom de l'amitié et tout voilà so taliboyo ko yebisa grâce ni grâce non c'était grâce à ça déjà mkolo à ça fin aye ayebi mabena malamu muto déjà il mabena malamu bazelo ba lo bana esouté a fois baka ko gérer vie voilà. Merci à nos abonnés, merci à tout Borota Labiso et ça dépend parce que le lomo nyo saka moi ma oyo lobby le lo s'attendait qu'il a monté surtout na kaya grâce parce que biso la fleur au bois que la grâce o lo babola moi belé comme on a bino je sais pensais pas ngamo quelque chose je suis étonné parce que moi je connais grâce mais na bien oyo lobby mais je sais pas votre amitié peut qui na bino zakine s'attendre ndenge nini peut plus peut-être il aurait kaboli bino soza ke ndenge beaucoup de baje ya ba comédien olingi comédien oyo ki amitié ba bino ba ndenge zo panzana bon mutaza vrai na ba comédien onani to yebanit te leti ko vaza vrai ba ngam so vaza ba vrai te to yebani penza surtout na minute okutu na ngambu ya sila muto lobanga eloko teke o atonga sila to lobanga ba sila pona moment okutu na tikala ko sana mutu piché wana te mais to yebani ya des audios ya groupe to yebani penza surtout belle fille so ayoki ba audio le la mabe to yebani yo na bisa banka ba faire très attention à Kovo faut faire très attention nanga mutu ba on faut faire très attention nanga to yebani ba audio eza ba tonga belle vie nyonso to tonga belle vie pena ndinga osana te biso nyonso à l'exception de personnes na au groupe penda WhatsApp to c'est ka à États-Unis te babi batindi ba ke ko salise bablo ko ana to yebani na bombi to yebani vous avez qui va bureau vous avez ya to yebani fidèle à Zate tout le monde est hypocrite fidèle à Zana été
tout le monde est hypocrite sauf que on taper si tendance na ye ngalo kwa nazaki vrai ya boya ba décision mususu na mona kizo plaire na ngate ne na boya kinanga na boya ka pona côté la sila ba ofinga na demeure na côté na sila na belle na bino ba bandeko yo demeure ko bando déborder sur sila te de sala mabe ba onyo ba silika ka et tout ba longola ba benanga musika et loko yaka ko sala ke belle vie aya ko changa pe su musique ezaki tangu pour nga téléphone nga enregistrement automatique ba téléphone sur na matière à enregistrement automatique en guise que mutu so ko benga fingo na kama boye o ko tika déjà ma enregistrement na yo osomo belle fille tanga benga nga epsinga lo mura bino bozo côté la ngate bozo côté la si la bozo tika dem bozo finga demeure so côté la nga epsete mer na saka analyse na ndenga mabete so boki na audio nga boyo kanina lo binga biti na bande ko epsa demeure ke atika ko finga po yo na si la boza ba sœur Osomona akata téléphone lobi nango grâce à benga biso ke belva silika lingi na été sur na biye so ni tout na ekozwa audio wana na tindelango malika pour nga malika ni to nosa émission kokota ke demer na bisi malika ngabi tout ça sous genre émission te belvin dirait c'est pédicier te osomona tala lokola na lobaki ke audio ango na enregistrer ki pe belve zali te ko ka fuite belva lobi non muto enregistrer ko sa nini a okangisa ye mais audio na tindela ngokaka mutu moko fuiti loko ezaki ne kiri bato bazaki siko poche na belvi ba koma ko so na belvi ba biseke audio ba registre ko ezali dito ko yoka ke audio ezati mondel kamango ezaki ndi belvi abike bato audio na ngeza ba osa nini ba okangisa ye pe muta memela biso pe kana information ke o belvi ba okangisa biso c'est grâce est-ce que bozo yeba ke ngana sacrifier malika pour na grâce Malika tinenga audio eza confidentiel. Ya makambo belvi na grâce o ya mona na téléphone na moi mulopo so betela ye. O nazala censé te na tindela ngo grâce. Na zu ngo na tindela ngo grâce. Na epsi grâce ngabi oza master. Ngai na minute na za kwa na za délaissé na katikati. Même na banani ba se perdre mon nazo sala. Mais yoka audio oyo Malika tindelinga moi mulopo alobi amona ki ba conversation de belva zo komilo jour à mariage na yo ki sie audio wana na epse masa bomba audio ko bimisa te pou audio lobi ke na réseaux sociaux nene azui manya zaki déjà mutu oyo asana mobali na ye bazo préparer mariage na bango tout audio wana bandi ko ya na réseaux sociaux bandi ko ningisa biso sur toto ngati eza ba kotonga msu ya grâce feto yoka to bomo ba moto nga ben grâce ma bien grâce na peste ko confiance juku tazo audio ane za jour ya randa kunanga mko liboso ba cha couleur na fandi na télé audio wana ayipsi nga tindelanga audio tindelanga ngo tinda nga so bimisi audio pona ni nebisa ko oyoka makamu mwa mulopo alobaki o mani azo betelanga lisolo pourquoi bimisi audio oyo o tema sel kambeza te ba pété kuna ne ba matake kité soki na ba conférence ba malika manya benganga mobali nekuta loba mabe sur nga bisinga biso boke leta ba okangana yo oye ba a mama moluki esala nga eshokanga mo mke osomona tout ça là o mema bankolo mo boye pour za la humilier plus tard c'est pas possible donc voilà to bango ne so hypocrisie ezala ki biso to zaki ba hypocrite mutazaki na vrai asala kité voilà merci to comme déjà vers la fin de l'émission na biso merci na lobina Olga Auka ya ba Olga bien de boss sa famille fani na kosi bolo ba po passer zanga micro na zo ebate ezani ba tout ya France El Lionel et Kambi ba tout bolinga les champions linga bino bon rata la caméra na biso zala sincère pe clair na makam oyo bando bandi carrière oyo siluma mtu raconte beteli biso oyo ezana journaliste nini oya choka moura de la presse nande na bani carrière nanga si le marmino so bête histoire tout papa maman tout passé les gens m'ont oya choka moura de la presse on dit marité yo mais grâce par elle fait partie de la journaliste oh c'est qui il y a des journalistes mais oui sur l'animation na BTPK ba choc ça est belé grâce à faire partie parce qu'azaki camarade ozana ye mais le kambe bimi ba lobby yo on fait partir et après nani so chokanga nga muta chokanga zarate ba tunso demanda ko se chokané toujours se chokané oui ka grâce grâce à chokanga parce qu'azaki camarade o nga bana ko côté la makambo belé azaki camarade to bana ko zala mais likambuna yo e bimi boye a tiemba mo yo likolo keza yo nala mamusu na bomi nanga ka pona ko luka ko c'est pas important ya on a oui
na tie na ngangu na Parce que moi, ebisa donc biso. voilà c'est ça Pas de batala biso bayeba na. Moura de la presse. Bimaki ba audio mon bébé bien na ta réseaux sociaux. Tokotanga pe komba garçon ngote komba moto mais bayebi déjà. Jeune ngo ça va bébé non. oh question ni na oyo non c'est un ami en fait azaki camarade kaka Vous parata to parata ndeni yumino mo boyoka pe audio bima pana ekuna bito parata te est-ce na ba audio ne se boyoka boranga na audio le moko ya ngai ezaki na zo silika to na zo lo mama non ezaki juste ba nini ba rimer et ça là qui ba yokana ki bien te na ndenge pe bazaki na mwasi na ye tu kuna ko détruire bala bato pourquoi na détruire bala bato nga non nga ite ezai pata mokili nga te molinga kama no mingi non azaki camarade pour nga azaki frère parce que a sunga ma mebele a pesanga ba conseil a idanga grâce à yepe na zo pe moi mayele quoi mayele obo mambongo mayele ya ko sala pe mo eloko parce que azaki muto baneko yana ba idée ezalo quoi grâce tanga zaka na monsieur Chris wana ando pe se ba idée neni ba osala et je faire partir na eloko banda ko sala comme ça là quoi donc voilà merci Jonathan Dario merci Namour de la presse et lo nyolo bito ko lo basiko pour to quatre émission elo na lo bito na ko lo basiko yo ti ça non te pour le moment mais ekoya kaka eya kaka eya kaka eya pinza nebike ya pour retomber pe la ki ba internet nini na semaine na semaine oyo na la kibino matière la semaine on la kibino matière na nourrir penza réseaux sociaux mutuna ça dans kama kasi na oloba matière eza pour nebike retomber ya so retomber nga pe na ye Voilà, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne Congo Liziba TV. Et là, je vois aussi Glodingonda, je te salue. C'est un frère, non, Glodingonda, tu es meilleur, tu es formidable, Glodingonda. Et sans oublier Oscar Marie, tout le millionnaire en culotte, aussi qui est Asilas Kantopa. Et vous aussi, le joueur qui vous êtes là pour détruire les gens, qui peut bien noter, mais tout ça, mais la mingi pour na Jongi. Prions pour notre Jonathan Bolingi, tout ça, pour ça, na enza babate là, il y a beleza là. Et message à la fin, na batunayo et dédicace na batutu. Merci à batunayo sur balandingai. En tout cas, batu baza blessé, vous a blessé parce que la vérité, ça le quoi maï, ba na cantine. Ce qui est Tony fait sopana, donc voilà. Ezaki loko nazaki na mufaki na bimisa. Merci na BBC Congo Amérique 3 fois boss depuis quelque part. Merci à maman Mida depuis la Belgique. Ici de sur la na mon appel na ese Koti Kodeye. Merci à toi Edith la patronne a déposé aux États-Unis, batunyo so bolinganga de partout ici na le maman la Voldi na pesi binombote donc voilà. Voilà, merci à tous, vous êtes là, je vois Tania Mabé. Il y a Myriam Mouete, il y a Bastar, il y a Bossa, il y a Myriam Mouete. Il y a eu à soutenir, il y a Belé, merci beaucoup pour le soutien. Rite Beauté, Nzambalo Posto, j'étais sali. Beau consommer, bah produit à Rite Beauté. Voilà, merci, je vois aussi Rite Beauté, Nzambalo Posto. Merci pour les cadeaux, là, un jour de salarié live, mon Boujagi Penza. Je vois Dani Senda, l'artiste, les comédiens. Je vois Décaré, Nzambon. Aussi qui est Tania Mabé, dit Mouta Succès. Tanga misapi kitoko et kongenga ah c'est ça avec ta équipe nationale je vois aussi Diego il t'appelle qui les gars ton caméraman je sais pas Yannick Trésor moitié ici on a ma caméra Jonathan Dario toujours là on est là il y a pas de souci et moi qui vis pendant les questions chaque on dit lobatana chacun portera sa propre charge mais charge en haut en portant en haut puis dans loba dans quelques camps je suis Fontaine Fontaine, bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.